manangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala ya bino ngoya bolinga mingi eza bongo info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino nyonso tikete tofungola basango la biso pona kotalisa bino ndenge candidat numéro 3 pona circonscription électorale ya Lukunga maître Magali Dossi Sonsa asangisaki babasi na ye oyo bautaki bisika ebele pona kobeta na bango masolo oyo etali bongo candidature na ye Francis Konza Lokoka héritier Mapindemi. Sal exordif na DGC na commune Ngalema e yindaki na ndenge ya kosakana te maître Dossi Kisansa Magali mwana suka ya Nzambe ye asangisaki ba base na ye bautaki na ba différents quartiers bo simba ke maître Dossi Kisansa Magali azali bongo candidate na circonscription électorale ya Lukunga numéro na ye ezali bongo numéro 3 masolo na ye longo na ba base na ye bautaki bisika na bisika atalisaki bango rôle ya député ayebisi bango likambo etali changement ya mentalité pe atalisi bango poleleke esengeli bana nyonso ya Lukunga bapesa ye confiance ye azala molobeli na bango pambate atondisami na makanisi ya kitoko oyo ekoki kosunga district ya Lukunga ekende liboso pe République démocratique du Congo mobimba bosimba ke maître Dossi Kisansi Magali azali vraiment na baide moko kitoko azali kosenga na population ya Lukunga basala choix moko judifié ba voter kaka numéro moko ezali bongo numéro 3 alingi ko travailler ensemble na moto nyonso pona rayonnement ya district ya Lukunga pe République démocratique du Congo mobimba bosimba ke ba jeu de questions et réponses ezalaki pe au rendez-vous population présente ba tunaki mituna ya ndenge na ndenge pe bazwaki biyano par rapport ya ba idée oyo maître Dossi Kisansi Magali azana yango bosimba ke maître Dossi Kisansi Magali lokola azali bongo mama maboko pete mama malamu oyo ayokaka baki ya bana akaboelaki bango ba bassin pe biloko ya ndenge na ndenge pona ko permettre bango basala mimbongo enfin que ba se prendre en charge population ale la lisusu nzala te bango nyonso na Lukunga le 20 décembre kaka numéro 3 maître Dossi Kisansa Magali. Candidat numéro 523 pour la députation nationale na Funape numéro 47 pour la députation provinciale na Bandalungwa maître John Mbayantita azwaki bénédiction ya basali na Nzambe na se en vula oyo ebetaki bongo moko ya mardi 5 décembre. Azalaka soda ya makasi bonzi melanga yena ni maître John Mbayantita bakiselaka ye l'homme du changement et visionnaire oyo azali bongo candidat na députation nationale na circonscription ya Funa numéro na ye ezali 523 pe na provincial na commune ya Bandalungwa azali bongo numéro 47 botu na nganini na mbula oyo ebetaki mokola mardi 5 décembre 2023 akendaki kokutana na basali na Nzambe epai wapi azwaki bénédiction na ndenge ya kosakana te pe basali na Nzambe basangani lokola moto moko balobi bakosoutenir ye po ete suwe na bango ezali ete bamona ekokota na parlement pona a défendre ba intérêt ya bana Funa en particulier pe ba citoyens congolais en général liboso ya basali na Nzambe numéro 523 na Funa P47 na Bandalungwa alobelaki projet de société na ye projet tozali na yango qu'on mette en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs activités. Maître John Mbaya et bongo
na candidat président de la République. L'élection présidentielle, nous n'avons qu'un seul candidat des Congolais, de vrais Congolais, des pères et des mères, le numéro 20, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord, Maître John Mbaya na occasion à Talisi Basal Nanzambe va se regrouper dans le mouvement chrétien pour le changement de mentalité MCSM na Mokuse oyo ezali structure moko ezali ko travailler makasi pour le développement ya République démocratique du Congo. Tala bana funa bon panza makanisi na binote na oyo etali ba élection ya 2023 oyo candidat na députation nationale na funa ezali se numéro 523 pe na provincial na Bandalungwa ezali numéro bongo 47 to moni bongo Maître John Mbaya Ntita bo foteye bo pesa ye confiance boko za la desite. Balukunga ya bino candidat yeyo Charlie Luyeye aza numéro 76 na députation nationale pe numéro 17 na provincial na Mongafula. Nyonso ya circonscription ya Lukunga botala pembeni te botia miso na moto moko po na changement ya Lukunga pe Mongafula ezali nde Charlie Luyeye Mabulu candidat numéro 76 po na Lukunga pe 17 po na Mongafula soso ya mboka défenseur ya ba enseignant molobeli ya bilenge yeyo moto ya kopesa confiance azalaka na bino azana bino pe akozalazala Charlie Luyeye Mabulu, candidat numéro 76 pour na Lukunga, P17 pour na Mongafula, Yewana Yabino pour na rendez-vous ya le 20 décembre 2023. Bopé sa confiance na ye, azala molobeli na bino, boko zala desite. Ngonga ekoki na nyonso ya Lukunga pe Mongafula bozwa destin na bino na maboko to boyi bo regretter après vote pamba te vote ya mokolo moko ekopesa moto mandat ya 5 ans alors bo voter utile pour na développement ya Mongafula oyo eza na ba difficulté ya ndenge na ndenge pe Lukunga tango yangoyo botinda na assemblée provinciale pe nationale moto oyo ayebi bino malamu pe ba difficulté na bino moto yango ezali nde Charlie Luyeye Mabulu véritable soso ya mboka po ba misusu bakosaka ke bazali basoso ya mboka ba identité na bango ebima na sima kanga ba numéro oyo malamu numéro 76 po na Lukunga pe 17 po na Mongafula yende choix utile Charlie Luyeye Mabulu. Charlie Luyeye Mabulu ayena moto ya la députation provinciale pour la bisoba na Mongafula do voter numéro 17 Charlie Luyeye Mabulu toujours. Bana ya Moamba ya bino candidat ye oyo numéro 390 Agel Payenzo Kunsu défenseur yaba syndicaliste yaba enseignant Nathalie Kaela Kapenda pesi bino ba détail. Bato o babundaka pona population emuna na kanamiso bana ya Moamba ya bino yeyo candidate ye oyo numéro 390 Maman Angèle Payenzo Kusu nouvelle vision pona bino bana ya Moamba ye azali syndicaliste oyo alukaka solution pona baninga na ye na tango ya pasi azalaka na baninga abundaka po moto nyonso azala bongo malamu souci ya population eza priorité ya numéro 390 Maman Angèle Payenzo Kusu femme battante femme dynamique atia masolo ya pratique na maboko soki azi solution te na likambo atika kate numéro 390 aza toujours préoccupé pona souci ya bato nyonso Moamba eza pona ye souci na ye Moamba ezala toujours o yo oyo ovandi na limete lemba ngaba matete kisenso yabino ye oyo la femme verte la femme battante dame de fer Maman Angèle Payenzo Kusu numéro 390
Maman Angèle Payenzo Kusu aza vraiment na botema bo mama ndeko molakisi yabana kelasi molobeli na bino yeyo. Angèle Payenzo Kusu syndicaliste monene oyo adefendaka bino, inspecteur oyo akolisa makanisi na ye ti lelo pona kobunda pona koba revendication ya ndeko molakisi yabana kelasi po pesa ye confiance bokozala jamais dessus. Maman 390 Yamo Amba, Angèle Payenzo Kusu, dame de fer, femme ya combat, Aza Motema Malamu, Bopese confiance, numéro 390, Bokozala jamais dessus, Bana Yamo Amba, à ko défendre bino valablement na parlement. Ko bossa na yangote 390, numéro ya bien-être na bino. Honorable Lebe Mupia azali candidat à la députation nationale na compte ya Funa numéro 9 azali bongo 607 pe na provincial na commune ya Kalamu azabongo numéro 117 Nathalie Kala Rapenda Domi Bende Longwandi. Na balecteur nanga nyonso Funa. Bo voter ngai honorable Lebe Mupia Florent Bibi Play. Nazala molobeli na bino na ba institution nyonso ya mboka. Numéro nangai ezali 607 pour la députation nationale, puis 117 pour la députation provinciale. Natondi bino botondi. Aza papa moko oyo abosa na kabatuté. Banda kene abosa na kate azonga. Abosa na kabiso ba mama ya ndimba boma. Ezala diwa, ezala malade, ezala nini soka yokika muta kufina ndimba boma. Papa Lebe abosa na kabiso te. Banda ba burgomestre nyonso bakota kana banda lawa. Burgomestre moko alesa bato ya commune ndenge papa Lebe alesa bato na commune ya bandale te. Siko azana numéro 607 population bandalunga bayo kanga bien. Moyebi honorable Lebe Mupia Flora bien. Tango ya koti atongi clôture. Tala kaka bakata bureau Lebe asali. O nyonso ba ide na ye. Aza moto moko atwa ba voix na bandalunga. Soki lobito bando tanga bolamu ya Lebe. To risque to lala. Nzela kolanda ne yango. Numéro 607 tobosa na yango te na Funa botia biso maboko biso de soutenir en tant que membre d'honneur et puis partenaire na biso. Papa Lebe basali biso bolamu mingi na kati ya commune ya Bandali. Malewa na nga bonde azaba aputanga na osala so na kwei omona bato commune ba Lebe biloko yaye afuti mambo kobengana na totika ko yuka ngo. Na lela koti na moya lelo nzamba pa bololeka. Tofandi na plus de 45 ans. Na Kimbangu azo sunga biso na makambu ebele obiso tokoki kobosa na ta mukolo moko te. Papa oyo azosala biso ba pont oyo permettre biso to traverser de l'autre bord okotala boye moyen koleka ezate mais papa asungi biso et puis papa oyo azopesela biso bana ba matériel didactique na ba école azokota na ba école par-ci par-là pona kopesa bana ba matériel po bana biso bayeba kotanga bayeba kokoma. Papa oyo atikaka biso te tobengaka l'homme social aza toujours peine ya population na ye atiki population na ye ata mukolo moko te. Biso nyonso ba mama chaque le 8 mars tolataka bilamba ya papa oyo tokobosana kaka ata mukolo moko te pona bolamu na ye. Yango wana nazosenga na bino ba mama ba jeune ya Funa ya Kimbangu bopesa papa oyo maboko. Numéro na ye na national eza 607 na provincial eza 117 topesa ye maboko. Papa Lebe numéro 607 to voter Papa Lebe Mupia molobela makala Funa. Candidat conseillère municipal na commune ya Kalamu ezali bongo numéro 305 tomoni bongo mwasi kitoko Nadia Bukasayo Nathalie Kala Kapenda. Bino ne ba papa botinda biso ba jeune tokende kolobela bino ngai muto akolobela ngai yeyo Bugasaki Ayeri Nadia numéro combien 305 maman Nadia Bugasaki Ayeri ye a postulé wapi conseiller municipal numéro combien 305 aza mwana mwasi oyo aza na ba idée o alingi commune ya Kalamu esali etombwama omoni lelo totia bana basi oyo baza mayele oyo bazoloba nyonso ebandaka na se mpo lelo kuna na baparlema makambo nyonso
bazala à l'aise esengi bacommune na biso ezala na kimia yango mwana mwasi oyo Nadia Bugasaki Adieri alobi aza na makambo ebele tunanga nani Bugasaki Adieri Nadia Nadia numéro 305 yeza conseiller communal conseiller communal moni mwa mwasi oyo Nadia oyo mona oyo 305 a travaillé na bourgmestre ya Bandalungwa pendant 4 ans. Aza pembeni na ye. Atombola commune ya Bandalungwa. Nde habitante bana kalamu pe bana posa na ye. Nde alongo siko apostile na commune ya Kalamu. Candidat numéro 361 pour la députation nationale Yamo Amba, Mwana Mboka, Kiziamina Kibila Jean Oscar Asengibo PCL sous confiance. Bana mongo popo te nani Naniko batata bamama bilenge ya Mo Amba ezali wabino évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar nasengi na biso banso to voter évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar numéro 361. Le lobby ce que nous sala bolamu sala liboso pona ndeko bozana kat na Yesu Kristo. To voter évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar numéro 361. Nani na ke Kristo Kizamina Soto tangi na proverbe chapitre 29 verset 2 Bible lobby esengeli bayenge ben bazala ebele pote batwaza na esengo. Mais so bata kanza baza ebele libota eza na kati na kolela. Changu Balobi Bakovote, candidat numéro 663 pour la députation nationale, P198 pour la députation provinciale na commune ya Kimbanteke et Ezali Bongo, docteur Alexis Longo Zongo. Honorable Alexis Longo, les changements pour la santé des Congolais, c'est maintenant. Chango ya bisodi. Atambula makasi basi te pona komona yesirema ya kotokisa ata moma ya pamba camarade Amis nokabelongo nzongo lesi ayaka na bato maboko oyo epesaka yango nde epambwamaka longo nzongo na bozwi na ye ya pasi camarade Bene Kabolango na bato camarade Michel Bagaya totie maboko mosapi moko esokolaka elongi te mama Pauline Dongala ntango mobimba toponi longo nzongo tokovote yo na 663 Alexis Longo posi na ye ya pasi
aye na mashine ya bakitoko président madame azotraite bamama ye honorable longonzonga lesi aliaka na bato na moke azwakazwaka babola papa bamama bilenge topesa ye maboko honorable longo numéro 198 na provinciale national 663 et sénateur professeur Modeste Bahati Kwebo l'autorité morale Jean Bato Telema vraiment ya solo Tokovote Longonzongo na 663 Espoir Bana Chango Espoir Kimbateke Tokovote yo Taxi Longo Chango Mobimba Toponi Tokovote yo 663 Mama bana bilenge pe baleki ba chauffeur na ba receveur Toponi Alexis Lomwe Tokovote yo na nkui toza na posa ya mama ya sika Alexis mutu ya mayele Chango mobimba toza na nsima na yo Tokovote Longonzongo na 663 Professeur Dan Koubatakana Azali Bongo candidat numéro 193 pour la députation provinciale na commune Yakalamu. Na bino nyonso ya commune ya Kalamu bolingi emploi pe transformation na commune na bino oyo ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 pour la députation provinciale ya commune ya Kalamu professeur docteur Dan Koubatakana mwana ya Kalamu ya solo Kalamu ekotela na makila azana ba idéologie ebele pona bino bana ya Kalamu bozwa misala Bosimbake azana capacité ya co-créer 32 000 emplois pour Nabino. Professeur Dan Koubatakana, numéro 193, candidat député provincial ya commune ya Kalamu. Ba innovation ebele azala pona bozala na bongo na bamisala ebele Transkalamu eza société ya transport pona commune ya Kalamu. Professeur Dan Koubatakana numéro 193 alobi commune oyo eza na pouvoir ya ko créer ba société lokola Kalamu carrière na rivière Kalamu pona kobimisa bazelo oyo ezalaka wana Kalamu sécurité pona ko engager bana ya commune ya Kalamu basala bongo sécurité ya malamu bako créer lisusu ba parking pe ba marché ya ekozala ebele awa na commune ya Kalamu école de métier pona ko former ba mécanicien batelier ba charpentier maçon chauffeur tala misala oyo ekoki kozala créer awa na commune ya Kalamu soki bosali choix moko utile bo voter bongo numéro 193 professeur Dan Koubatakana boyoki bana ya commune ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193. Maître Magloire Kassongo ye azali candidat na circonscription électorale ya Funa numéro 9 ezali bongo 589. Mathieu 77 Didier Bidimbu bana Kasangulu balobi seye kaka Cédric Mugialo Yabiso Moko na Lukumba numéro 706 Yabiso Moko Président Fachi Beto numéro 20 bana ABC baza toujours simana yo na Funa to voter toujours numéro 589 bana Makala
makala bana kasavoba na nzambe asaleli biso ndenge tosemaka na losambo bana bubu numéro 589 Kasongo Magloire biso nyonso na kati ya tilot na maboko tokende kovote Mama Eliane Kasongo soutenir mobali na yo to soutenir Fati Beton numéro 20 mamuta basamu na makonya muta banga tolula ya biso depite yeyo Kasongo Magloire wakenda abadi yaya Kasongo Magloire force tobosana te na makala numéro na biso 589 Fati Beton AVC toujours nsima na yo numéro 20 balobi topesa mokonzi ya mboka toujours chance aleka lisusu Kasongo wankenda Magloire molobeli ya funa Mwamboka Eric Mwamba yepe azali candidat à la députation nationale numéro 9 azali bongo 950 pour la circonscription électorale ya Tchangu. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso yeyo Eric Mwamba Changunde mabele ya femme. Okonji utaka na Nzambe Nzambe nde tolongi oyo esepelisaka population yango oyo ezosalema na nzela Erike Mwamba tomoni yango na miso Tchangu kimbaseki malukusele topesa ye nde maboko oya ana Tchangu banyokwami jili masina banyokwami nzamba yokeli biso mawa atindi depite monene na kombo ya Erike Mwamba biso nyonso tovote zele maluku tovote tokonyokama lisusu te wana eza ya solo kozanga koyeba topesa bapaya confiance baya bazuwa bakenda bapesa biso mokongo Nzambe asungi apesi biso Erike Mwamba topesa ye maboko tokozonga lizozo nsima te Tchangu mabele ya femme topona malobe na biso papoyo motema malamu papoyo aza mwana ya Kongo tokovote Erike watoyebiye malamu tokovote Erike aza mwana ya Tchangu Na couleur région Mosengel Koyeba que plaidant pour l'homme de Dieu na bokambe miya couple visionnaire Chama ba pesa qui ba brevet mercredi 6 décembre na plus de 100 mamas Stéphane Skande héritier mapinde mi Francis Kanzalo Koka. Plus de 100 femmes de pasteur Pémissou sous pasteur balanda qui formation à kitoko sur entrepreneuriat nyoso pona kota liseke basi ya pasteur bavande la kaka Bible na ba prière te kasi kati na bango ba diplômé ba gradué pe ba licencié bazali nyonso ezalaki na bokambemi ya couple visionnaire ya ministère plaidant pour l'homme de Dieu maté ya epesama ki pa pasteur Osbi Chama na livre ya Job chapitre 42 verset 7 à 10 et bongo présentation ya vision epesama ki pa yemoko la prophétesse Maria Kayowa Tumba Chama Temps fort ya milulu oyo ezalaki bongo remise ya ba brevet et pas ya plus de 100 mamans ba femme ya ba pasteur pe ba pasteur oyo balanda ki formation kitoko sango ya kitoko po
na ministère plaidant pour l'homme de Dieu bazabongo na maman Magali Dossi Kisanga oyo azali avocate pe candidate na députation nationale pour la circonscription électorale ya Lukunga. Azala qui présentait libossé à ba femme de prière ya ministère plaidant pour l'homme de Dieu. Azali numéro 3 be voter Natour Naye numéro 3 ya Lukunga. Azwa ki maloba pour la remercier couple visionnaire ya plaidant pe ba femme nyonso ya ba pasteur na plaidant pour l'homme de Dieu et sengeli boye ba ke milulu oyo et salemaki na quartier Pigeon extension ya plaidant pour l'homme de Dieu Ngaliema chaque mercredi ya poste nyonso ba femme ya ba pasteur ya ville province ya Kinshasa bakuta na kawana pour na kobondela ba ministre de Dieu ya mokili mobimba. Bon, ce soir que journée pour la pepe yango et comme il a souka ceux qui vont après ça qui ont fait sa merci na Nathalie Kaila Kapenda Kumbela qui édition et pas qui assisté et pas ya Rito Kindu na sima caméra tozala qui na Francis Kanzaloko ka montage sima qui na Fabrice Lundo mi journal pour la pepe za superviser et pas hériter ma pine mbande ko botika malam au revoir. C'est aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pour na bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka bo elengi bo asuka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki bo nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala